Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV na telemi lisusu na pesi na babone na nga nyonso mbote bambote mingi babizu sambino tozelo côté donc bino babone bosu bokota ona bakoti bako découvrir ngai bomi abonné bo bisapi bato baza pembeni na yo moninga na litoi mi abonné pa mama Henriette. OK. Baninga bandeko na pesi bino mbote lo tozaka na lisolo moi conseil masolo kaka ndenge ya keloko yeto koti na biso. Bon, toza na lisolo lelo na likambo ya fiançailles bao bazokende kobala surtout lisolo na penze concerné mingi na bato ya poto mibali ya poto tokola ezati soki toye na poto nde tomoni ke toye na paradis tokomi na paradis wana nde vie ya biso kokendaka na Kinshasa na mboka na biso ya Afrique poto ke kosakanila bandeko na biso bandeko na banda na libala ki fiançailles mutu nyonso na banze ya bala leka na ki fiançailles ata mutu aleka na ki fiançailles ya 2 à 3 ans il y a 2 jours il y a 1 jour eza toujours ki fiançailles boyebanaki nde bomikokisaki po bobalani siko ya biso ki fiançailles wana papa oso bala oye na mwasi no na poto na famille na yo botali bosali musala mingi bosali penza musala mingi na poto bolobi te ya mwasi toke na mboka na biso na mwa mbongo tozo sala ebongo te bako sunga to soma bandaku bato sa to tonga ba hotel te bako sunga ba famille polo boko moko ekokoka te po ifo pe ko bongisa na mboka na biso ezateka na poto to fandi na poto ekoluka mais faut ko zonga na mboka na biso pona ko bongisa bokangisi mbongo bafutaka bana bino moko boyebi bato a poto masoleza ka bato a poto mibala poto basi pe bazalaka nango me na lo eza mibala poto tokola totalela âge tosalela âge baya mobali bokangi mbongo a bana mbongo musala mwasi mbongo na yo oke na Kinshasa kokoma na Kinshasa ya mwasi ya mobali moko tozaka na poto awa totalaka ba théâtre esepelisaka biso nzoka nde mwana mobali ye azaka wana kaka miswa alukati nimero ya mwasi moko ya théâtre aluka alobi ngai soki na ke Kinshasa na komi na kini ifo na sale ba faire ifo na lukana na mwasi wana okena mbongo pasi okomi Kinshasa oh nalinkana luka fiyo na ya théâtre okutani na ye bakutanisi yo na ye obeti masolo titi osasiye okimi otikiye okomi sikoyo koyebisa bandeko o poso muta otina poto azaka na mwa bandeko mwa bakamarade batambolaka na ye o nalingi bolukela nga momi moko ya bien motiki mama na bana na poto kuna mama azobima na hiver wana tongo po akende luka biloko akolia aluka ndenga kofuta ndako abiki mobala kenda koluka vie azwaki nyonso ezaki na kesi yo kendaki nango po okende kotonga ndako otonga baflate otonga bamagasin mbongo ebandi kokende bapeti wana balukeli yo mwasi po mwana mwasi oyebike kongo na biso ekoma na nzala depuis bato ozoka bapresident ya mabe bato ya politike ya mabe kongo na biso ekoma na nzala mwana mwasi ekoma ata soki olakisi ekwanga ata likayabu lipapu kaka asoso akolinga komipesa akopesa nzoto papa boza pena mala bandeko na biso baza na kongoko po na nzala wana obike soki olakisi mwana na ata $50 ata $50 mingi ata $20 akofongolela yo oke mpo na kobebisa oli okende mpo na kobongisa osalisa mbongo wana okobebisola basi eza mbongo okosesa tala baorpheline baveve po te nzambe abakisela amona yo me yo toke mpo na loyenge ofuti kaka tikeno soki ba 1000 euros soki ba 2000 soki ba 3000 euros po kende Kinshasa kaka mpona okende kosakana nde tobengana ba homme plein mibali basila posa te ba irresponsable po kende kosakana concert nyonso kotika te mwasi nyonso komona chou okota na bar okangi masango okangi bar pozwa ba servante olinga basi po sala na ovite
mais tango wana eza tango ya vite eza tango oso obali oza na mwasi otia ti lopete na mosapi kende osala makambo mpo na famille na yo botala malile bobimaka na poto 4 heures 2 heures mpo okende oluka mbongo mbala poto boniko basi ya poto mpe basaka ndenge wana boniko tokila mpe bana biso mawako oke kuna okofianse bazoni nyonso ya Kinshasa lemba yo matete yo njili yo okokoma ti omoni ke bapara baza na pasi okolinga ti kokende opesa mwasi mbongo ya libala obala mwasi okokoma na matete omoni mwasi obinga na zo ya kobala bapara mpe balambeli yo oke mpe kopesa mbongo ya libala na mbongo obomonaki pasi na mwasi na yo po ozala okoma ntango kokoma ka bafongolelo porte okoti babike mobala yaya utaki poto aki kobala yaya ntango kokoma kuna obali mwana mwasi otiki ye ntango akoya biso kaka tonton nakomi na retard nazwi zemi tonton akokima mwana mwasi wana esika banda okutana na hotel to esika banda kofandela akochange adresse tala pasi botika bandeko na biso na Kinshasa zemi wana ndako bokola akochange na numero ya telefone yo mwana poto to kaka pe soni bakomi kobengo na famille wana ibazwa ko lisusu te o change adresse nzoka ndozaka na kata Kinshasa wana mozondi matema otiki mwa bato na zemi akobota ndenge nini akosala la yeti ndenge nini tala bazaki na vie ya pasi yo kasi monga libala okende kopesa bango wana nde monga na bako suka nango jusqu'à soki ata na tina après 6 mois bakozonga kaka na pasi otiki makilelo na Kinshasa obimi lisusu wana otiki te okesu na quartier mosusu biso mpe bapara tozala mayele bandeko na biso ya Kinshasa bapara bamisusu bakoma ti mpo na nzala bakoma kosala amoni abota bana kitoko pasi eleki akoma osala business ya bana mobala ye abali apesi mbongo libala soki balingi baya kozwa mwasi bapara bakoboya babi te kutime na biso ezelaka ata 1 mois 1 mois eleki nde tokomi prepare ndenge akotikelo mwasi mobala akoya akomi kwa koluka mwasi ke nalingi mwasi nanga para bakomi koboya mpo yebiki basalelaka business na bana ne ya basi tango yo kolemba ozolemba bazoboya kopesa mwasi babali siso mpe mutu mosusu papa mama esika lisume ko tokoyeba okoyeba te yo ya mobala otikani zemi na Kinshasa ozongi siko poto ololuka ta mwasi wana okomi na poto tina ta balayet chéri na koyaka kaka na Congo batela mwana bien okangi papa otiki makila na yo wapi makila elelaka yo kasi poto eza paradis okozonga na poto simba boye ezosimba lisusu te likola makila na otikaki ezoganga bandeko eza internet première deuxième épisode ekozala oyo batonto baosala makambo ya ndenge wana botika bokila bandeko na biso ya Kinshasa mawako boniko baya mobali boniko toyokela bango mpe mawa te bambote na bino nazala mingi ta koloba nde ezalaki mwa conseil bino bato bozokende kobwaka makila bino na Kinshasa bokofutaka yango bozokosa bokomi kuna bolongoli bag na maboko lobike nazali divorcé naza séparé bokofutaka yango oyo nyonso ayebiki atika makila na Kinshasa aluka asupporta ata mwana atanga classe asupporta ata tindaka miliki ata soki libala eza te okendaka na yo vie on play boluka makila botikaka na Kinshasa ekoganga koloba okolo okufa kosuta mabe babwaka makila te lukuta mpe na munoko botala malili oyo bato bazokemba na poto yoka okendaka Kinshasa okendaka Lubumbashi okendaka Bukavu okendaka Goma Kisangani mpona kosala kaka vie na vie me ndenge wana bozotika bafamille na bino bozokende bwaka babage ekofutamaka un jour okakosaka na vie bokangami ok bambote na bino baaboni nyonso bokota baya mwasi baya mobali ezalaki mwa conseil lisolo ya bamibali na biso bayaya na biso mibali bazokesa na Congo botika bokota bomi abonné chez Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza wa masolo eza kitoko see you bye.